likanisi ya kosala eloko kasi asuki wana te abandi pe to pe atie likanisi oyo azalaki nango na mosala. Donc na mwa mokuse na lingala na préféré bato basimba nga penza na kote wana eza moto azwi likanisi ya kosala eloko moko kasi na étape tozali to pe nesiko tozaleli ezali moto azwi likanisi ya kosala eloko moko po ekotiselaka ye quelque chose en retour po epesaka ye bénéfice moko to pe so na minute oyo na mbongo na charme emati mo mokie mais na minute oyo toodéclaré ka avance eza te par rapport à rentrée mais ezala bachaussette etekama na minute mpona rentrée scolaire ya bana mais eza pas comme tel on a cha awa eza ya 200 dollars ekita te mata pe te mais ozobimaka olu ya nzambe ndenge nzambe azosunga biso tozolenda kaka. Bonjour, mbote na bato nyonso tu oyo bozolanda Congo Suisse Télévision. Et c'est bien moi, votre journaliste de Claire Ngimbi, l'homme d'État, et lelo tokolobela entrepreneuriat na RDC. Entrepreneuriat de jeunes na RDC, lelo toyambi invité na biso Joseph Chibangu et azana biso a expliquer biso entrepreneuriat c'est quoi? Pour un entrepreneuriat na RDC, ti lelo donc ils ont simbaté. Pour un gouvernement congolais qui soutenir les jeunes qui entreprendre. Pour un ti siko ils ont simbaté. Et Joseph Chibango, bonjour. Bonjour, le grand journaliste de Claire Ngimbi. L'homme d'État. L'homme d'État. Ok, merci beaucoup. Les autres entrepreneuriat. Entrepreneuriat, pas dans le monde, mais entrepreneuriat ici en RDC. Et aux libres lingi en fait. Merci beaucoup. Sur le bilan français, yokaka na lingala, yokaka mais bato monde entier baye bake entrepreneuriat na RDC et comme na niveau nini. Donc monsieur Joseph Chibango, yebisa biso non entrepreneuriat ezana nini. Merci beaucoup l'homme d'État. Merci. Entrepreneuriat eza terme moko oyo euti na bapaya na français mais na lingala na kolimbola yango na mutu azwi likanisi ya kosala eloko kasi asuki wana te abandi pe to pe atie likanisi oyo azalaki nango na mosala. Donc na mwa mokuse na lingala na préféré bato basimba nga penza na kote wana eza moto azwi likanisi ya kosala eloko moko kasi na étape tozali to pe nesiko tozaleli ezali moto azwi likanisi ya kosala eloko moko po ekotiselaka ye quelque chose en retour po epesaka ye bénéfice moko to pe litomba moko si fona loba na lingala donc azosala yango pamba te atie asala eloko wana po te eloko wana epesaka ye mwa lifuta moko na nsima. Bongonde tolobi entrepreneuriat. Ok, merci. Sikoyo, mutuna nanga ezali pour la nini entrepreneuriat na RDC. Eza vraiment kosimbate. Yango na sengi na technique et balancer biso quelques images. Quelques images ya ba jeune tokutani ba ona nzela, ba oyo to bengi ba entrepreneur. OK. Quelques images wana et mokili mobimbe mona yango ba abonné à Suisse Congo ba mona yango ba oyo bazolanda émission Congo et réalité technique balancer biso dans le système wana. On a cha awa eza ya 200 dollars ekita te mata pe te mais ozobimaka olu ya nzambe ndenge nzambe azosunga biso tozolenda kaka. Est-ce que webi moko babengi entrepreneuriat? Non. Bon, entrepreneuriat ils a idée aux anango. Idée yango sikoyo obimisa yango en pratique. Donc wadi na idée osala cabine, obimisa yango en pratique, yango sali établissement oyo. Ils a déjà entreprise. Papa? Oui, merci. Papa, comment on est? Merci. Papa, Dieu merci. Merci beaucoup ndemo ya bidiso na établissement na yo. Na inga tuna mutuna. Établissement oyo, essaie de combien d'années? L'établissement depuis la bande, c'est sali 2 ans.
2 ans. Oui, 2 ans. Ok, na 2 ans wana. Mbongo oyo tia pour na établissement. Et mata ou bien kita ou bien zaka ndenge zala. Mbongo e mataka, tantôt e kitipe, tantôt etikaka ndenge ezalaki. Mais pour le moment, mbongo ezomata te pour mbongo ezomonana te. Ok, ok. Tonton Dieu merci. Est-ce que oyebi OPEC, OPEC. OPEC na yebi te na yoka kaka. OPEC ezali organisation Office national des petites et moyennes entreprises congolaises. Eza organe moko ya gouvernement na biso congolais et dakaba petite et moyenne entreprise neti oyo boye. Eza déjà PME. Oui. Oza petite et moyenne entreprise. Oui. Soko OPEC eza wana pona ko aider bino neti na ba formation, neti ko zo crédit, neti ko signer ba contrat. Donc OPEC eza wana pona ko. Donc vous allez mieux un jour pour se renseigner sur OPEC. Oui, ce qui se renseigner sur le avantage nange uzani na kati. Ok, mutuna bito. Avantage na yo sikoyo, papa dit merci. OPEC Européen c'est une formation dans l'entreprise na yo boye. Européen c'est un contrat. Européen c'est un crédit. Donc ekosunga yo zwa crédit. Tant ozu crédit wana o matisa lisusu masolo na yo. Donc okende mali boso. Donc donc toujours il faut se renseigner. Il faut se renseigner au Kende. Eza na ville sur boulevard na immeuble royal yaka. Bon, pour tout le monde ici chez Ali, à part awawa ndenge na monyo na esika oyo. Olinga suso sala ba shop na yo ezala susu. Bon, na lingaka soki Zambia suri à part Kasavu lingwala ona mona pe activité mingi na lingwala ezala bien. Na commune ba mona bon marché. Ok, ça va. Est-ce que oui, aujourd'hui, ça là où ils allaient entrepreneuriat? Oui, naïvi. Ok, ça va. Merci. Merci beaucoup. Ok, bonne journée, papa. Merci beaucoup. Bonjour, papa. Bonjour. Bon, il y a un amont qui est au temps où ça va bilo. Il y a tout le monde. Comment on a? Maya. Bon, mais c'est Maya. Aux autres cas, na moni aux autres cas ni ba chaussettes. Ba chaussettes. La cravate. Ba chaussettes aux autres cas. Est-ce que vous avez l'entrepreneuriat? Mon bon on a eu combien boué? Est-ce que mon bon tia ezaka kana stabilité ou bien mata ou bien kita? Bon la minute na mbongo na chame et matimo mukie mais na minute yo to déclarer ka avance. Vente exacte par rapport à rentrer mes chaussettes était comme à la minute pour la rentrée scolaire à Ban. Mais ils n'ont pas comme tel. Ok, est-ce que Webi ou Yozo Sala ou Yoza entrepreneuriat? Bon, on a vu notre pour l'engagement. Entrepreneuriat, c'est l'idée de Zalaki Nango, mais on tient en pratique. Si vous souci de la langue aux autres caboués, au tika la caboué, bien au mato comme Mokini Mobile, bien comme Kinshasa Mobile, souci de l'Obano, l'Obano soit caméra. Bon, souci de Zalara, on a développé le binangaï, et le goétika là. On a changé d'activité. On a changé d'activité. Oui, c'est ça. Ok, est-ce que vous avez organe technique en matière de PME? Pour eux, ça PME. En matière de PME, comme on a OPEC. Est-ce que vous avez bien monté? C'est sincère. Vous avez bien monté? Ok. Donc, vous avez bien monté. Ok, mais il y a un OPEC qui est Office national des petites et moyennes entreprises congolaises. Et il y a un monde en Kataka PME. Merci beaucoup. Bonjour. Papa, comment on a? Jacques Mafuta. Jacques Mafuta, la monnaie aux autres vernis. Les activités, oui. Est-ce que vous avez des entrepreneurs? Oui, les entrepreneurs parce que les autres s'apprennent en charge. Ok, bon. Vous avez un entrepreneuriat, c'est-à-dire vous avez une idée de l'activité, si vous avez un emploi. Est-ce que vous avez au yonde ozabu montagne na ngocha na masolo o est-ce que mbongo wana ezali kaka na katikati ou bien mata ou bien okweya te mbongo oyo na tia awa na koya te na au contraire na kaka na za dans statique na tika na position na tika na position oui na tika na position na nga wana mbongo na nga ezaka soki na lié donc na bakisi lisusu donc au contraire bénéfice na bénéfice perte exact. Donc, souci na yo siko ndenge osala ka boye oyo osala ka bo souci na yo la nini okoma
nani on est na maison moko ya salon masakatu makolo bien otambola kaka bon te souci na ngai ezande na fanda esika oyo ezake bato baya kuta ngai nazosala place wana donc nazosala esika moko. Ok, est-ce que oyebi ke yo ndenge oza pme ngoloba oza petite et moyenne entreprise. Ok, est-ce que oyebi organe technique moko boye ya gouvernement comme nango OPEC office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises. Vous comprenez? Oui. Ok, est-ce que tu t'es déjà renseigné sur ça? Non. Pourquoi? Bon, je n'ai jamais reçu de telles personnes ou des membres de cette entreprise. C'est ça. Ok, ça va. Vous avez vraiment intéressant. Vous avez un souci un jour entreprise nayo et que ndeli bosso. Ok, merci ndenge. Ok, merci. Okay. Action. Bonjour maman. Maman, tu as comment on a Maman Charlon. Ok, maman na moni ozala malewa. Oto tu na keke mituna na malewa na ndenge otsa capitaine no otsa et mata et kita ou bien zara ndenge zala. Depuis confinement et on a mis à recruter ça ndenge zala. Ah ok, ça va. Na ndenge osala malewa na obo sisi le ezala nini un jour na restaurant na sisi le ezala. On banda kelo parce qu'on a besoin de se multiplier. Ok. Si on a la randine dans un moment où on comme mi balé mi ça. Ok. Attends à 2 communes 3 communes ça la bien. Ça va. Après confinement et banda. On a les ndenge za la kiteze au kitama. Ok, si on a le bien est-ce que obi organe technique moko boye na Congo comme nango OPEC. Obi bien monté hein? Ok, OPEC ezali office de promotion de petites et moyennes entreprises et encadrement ba PME. Mon yon ndongo za bo. Oza PME. Oza la possibilité ya okene na OPEC aussi formation. OPEC est payé au crédit. OPEC est payé sur ba contrat au fongolisa lisusu ba restaurant na yo et tout ça mo. Bon, souci na yo à part ndongo zo teka boye na mboka. Olingi mboka se elo nini. Na ndongo zo sala mandewa na. Président de la République ou bien député ou bien les APM, les ministères et petites et moyennes entreprises. Pour les salons, les APM. Ok, ça va. Merci maman. Ok, merci beaucoup. Joseph Chibango. Oui, yo moko moni ndenge touti sur terrain. Omoni ba jeune ndenge ba lobeleli, omoni mama Malewa, omoni jeune wana ya cabine, omoni monsieur yo Dieu merci ya shop, omoni lisusu comment nani coopérant ya vernis. Voilà. Coopérant mususu sorti ka ba chaussette. Voilà. Réaction de ezanini to bani nanu na oyo ya cabine, jeune ou ya cabine. Voilà. Alors, réaction nangai par rapport à ba ndekoro touti koyoka, moto na moto, a miki ko définir concept entrepreneuriat na ndego ya yebeli. Ok. Mais loko musupe kamu seza ba susu ba ebite ezali pe bongo faute na bangote. Okay. Ezak vulgarisation ya concept on esale maramingite. Na ebité journaliste na ebandela peut-être esengela ki na mi présenter na structure oyo nga nazalaka parce que tout ça la sensibilisation bongo ya ba concept wana entrepreneuriat financement incubation na ba concept belé mais donc ya moku sezali que ndeko nyonso oyo azwaki maloba ameki kopesa oyo ye compréhension na o etali concept entrepreneuriat mais on a we ko lobezali na beaucoup c'est bango banso au moins makanisi na bango ezokutana ezali que kozwa eloko moko likanisi moko ya kosala eloko moko pote memela yo lifuta to pe bénéfice to pe intérêt moko nde ba bengi entrepreneuriat. Donc c'est un peu ça. Ok, merci ko nami tuni motuna neti mama oya malewa alobi posa na ye l'état pour alobi gouvernement ou bien président de la république sikoyo esungaye pour na mama wana entrepreneuriat vraiment pour na ye conception na ye zandenge nini.
pour mutoza moi expert na makambo. Voilà. Alors et là on a kozongisa l'homme d'état. OK. Ezali bosenga ya maman topé demande naie eza réfléchi, demande naie eza réfléchi dans la mesure où na ba mboka bapaya soki botamboli même et pas na biso awa mon konjo mboka oyo utikokota sika tata son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. OK. A yepe na likanisi wana ya ko instaurer oyo babengi fonds de garantie. OK. C'est-à-dire que eza invention na wekoloba ya tata mokonzi kaka te awa na mboka. Certes na bamboka bapaya ezaka déjà na ba organisme moko mis sur pied pour na ko appuyer batu banso bazali ko entreprendre ndeti ba mama wana moto aza déjà na initiative akoki. Il y a même des banques. Okay. Il y a des banques na bamboka bapaya, il y a des banques de développement et ça ba banque ko financaka auto bengi ba petites et moyennes entreprises. Bon, sauf que na ko apporter moi détail wana l'homme d'état na bamboka mususu pour na ebike awa bato mayele belé ba ko landanga na bato gouvernement na lina kota na confusion te na bamboka misusu bazwaka bongo baye oyo baza déjà formel, c'est-à-dire ba oyo baza déjà enregistré na l'état. Okay. Baza na numéro RCCM aza na makambo manso kasi na mboka na biso esengeli koyeba ete grande partie ya baye oyo bazali ko sala entrepreneuriat baza dans l'informel. Baza dans l'informel. Voilà pourquoi quelque part gouvernement na biso ko loba que non toza na possibilité te ya koyeba bango banso boyena boy. Donc c'est un peu ça, mais l'attente ya maman est ça normal, baza na droit ya kosenga lisungi ya mbula matadi na biso. Sikoyo mutuna mususu ezali pona nini entrepreneuriat ezo vanda te na mboka na biso. Donc evanda eza éducation oyo tozwa te ya ba belge ou bien eza ndenge na biso ba congolais. Pona nini entrepreneuriat na Congo ezo vanda te. Mwana soka silisi kelasi eloka liboso j'ai l'honneur. Étudiant soka silisi kelasi eloka liboso j'ai l'honneur. Ngana silisi kelasi na vanda ndaku eloka liboso na bengi oncle recommandation. Pona nini initiative wana te na ba net ba jeune diplômé ba otu kozwa te ngana zu na diplôme na ngai na osala na ngai pa mutu te na ok na entreprise publique te ngamo na sala entreprise na ngai. Pona nini ezo vanda te na mitu ya ba congolais. Voilà. Alors déclare Ngimbi l'homme d'état. Merci. Na ko répondre na mutuna na yo na ko lobaboui. Soki bomonaka mingi biso ba jeune topé entrepreneuriat ndengo lobi eza constat solo sokotali population na biso mingi na mobimba na yango sokotali pourcentage ya bae o baza na entrepreneuriat eza na C en tout cas par rapport ya bae banso bazali ezo s'expliquer par ba fait belé mais nga na ko relever ba fait misatu ya liboso eza système éducatif ndenge na mutuna na yo o mekaki kokotisa. Système éducatif na biso tel lelo et avancé te. Système éducatif na biso et connaître oyo babengaka na lopoto stagnation, c'est-à-dire le lenge belge atika yango tel lelo. Donc ndenge ba belge batika la biso yango tel lelo to tikalaka wana. Système ba belge batika la biso ezalaki mwana kotanga classe asilisi aki osala na ba entreprise ya l'état topé ba entreprise privée. Na tango ya bango population ezaki ebele te ndenge biso toza lelo yo ba entreprise ezaki mike fonction publique ezaki na on a besoin ya bato. OK. Kasi lelo oyo 60 ans après densité ya population est tellement élevée. OK. Entreprise ba entreprise comme mukie et puis etondi. Et puis etondi donc ce qui fait que bango bakoko ko bato ba sauter. Donc système ndenge le bien entrepreneuriat ezana nu bongo bato bazo préférer mingi kokende na ba entreprise azo espérer kaka kazoka musala un jour azo continuer ka ba l'honneur ba CV alors ka bosani que ye moko pe akoki kozala mokeli ya misala o ba bengaka na français créateur d'emploi. Yango biso na structure na biso association culturelle bilingue to te akabato mingi ba jeune
tozote ya bango lolenge nini bakoki au lieu bazala bato bakozela misala tozote ya bango nini bakoki kokoma bakeli misala. Tozote ya bango bongo na ba séminaire, ba atelier, ba conférence na moi ba activité belé tout ça là. Donc pour na ko répondre na lombango système éducatif na biso ndeza problème mais mususu ezali pe na ba o bali ko entreprendre kasi baza na makokite. Parce que moto ko bandata ndenge ba jeune otomoni wana esengela ki moi fond de départ ba susu baza pe na makokite. Donc moi raison mususu pe ya mwana raison mususu ezali na mboka na biso c'est à peine que mokonzi ya mboka oya uti kokota aye na initiative ya kopesa ba o ba kozara ba projet makoki po babana. Kasi tango nyonso o elekani avant ya kota makoki ezalaka te. Makoki ezalaka te ezana ba jeune ebele to pe ba tebele nga na yebi bazalaki na ba idée ya kosala eloko songolo to pakala me bakatama na nzela pour justement mutu akosunga bango alaki te. Donc ba raison misato nga na relever ya mwana me ba raison ezebe. Ok, merci beaucoup John Chibangu. Joseph Chibangu. Merci. Sikoyo, en résumé, au TIBISO entrepreneuriat, au TIBISO pour nini eza vraiment ko développer tel amboka na biso. Sikoyo, en conclusion pour l'entrepreneuriat, pour les loto suki sa olobi ndengeni. Voilà, na ko bandela wana l'homme d'État. Biso tozali ngai Joseph Chibangu nazali coordonnateur adjoint en charge ya administration, ressources humaines, patrimoine na logistique ya organisation autobengi association culturelle bilingue ezali ASBEL de droit congolais. Alors na organisation ya biso to kolobela makambo ya entrepreneuriat surtout mingi pona o etali ba jeune mboka na biso ezana ba potentialité ebele de Claire Ngimbi. Tozana plus de 80 millions de terres arables. Tozana ba potentialité minéralogique donc ba minéré ebele. Il y a des gars. Toza sur les plans il y a pisciculture. Tozana ba potentiel moko oyo na kati ya continent africain même dans le monde entier toza envié. Kasi eloko zo zanga to pe eloko zo sala que sur les plans il y a entrepreneuriat toloba to mettre ba profit wana ba biloko wana nyoso tout à profiter zali bongo politique toloba bosolo ezali politique publique oyo penza bokolimbisa mwa muke ba olanda la lingala politique publique oyo ezali vraiment axé sur l'entrepreneuriat et na ba mikolo oyo eleki na ba mbulo eleki ezali politique moko batiaki yango pena makasi pena te batiaki mayele mingi penza wana te ezalaki pena priorité penza te ya ba mbulo eleki kasi na boye ya tata mokonzi ekolo ya lelo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous saluons en passant le président de la République a meki kotia a appuyer sur l'accélérateur en débat en français pour tes entrepreneuriat et à la priorité des priorités. Surtout entrepreneuriat de jeunes à travers fonds et création, il y a fonds de garantie et à travers aussi l'office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises OPEC Automoni à Zana programme Obimba OYOP a tiré en œuvre sur place la sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Donc, nako senga ndenge outiko yebisanga isiko soki na suka na ko lobani nako senga na gouvernement atia mayele na makasi pona ko telemisa ekolo Congo ya biso l'économie eza eloko mo auto ko s'en passer te. Or, qui dit une bonne économie qui dit aussi un bon état toloba na lingala to ko ken économie wana ya malamu te o émergente et aussi longtemps que sur les plans entrepreneurial toujours connaître des difficultés énormes ba entreprise pendeze belete et puis ba entreprise mingi toza na mona mboka eza ba entreprise ba pa. Donc gouvernement, chef de l'état, primature, ministre na biso o atali makambo petites et moyennes entreprises, OPEC
bango banso batia mayele balemba na te ba organiser ba séminaire mais surtout ba accorder ba financement ba accorder parce que likambo ya entrepreneuriat mingi zaika likambo ba conférence malobeleka ki mingi mais misala ezaki mikie. OK. Siko tolingi pena misala gouvernement atia misolo OK. à la disposition ya ba entrepreneur. Tolingi elongwa slogan ya ba télé, elongwa slogan ya ba balati ba cravate na ba veste mais tout le monde pena mama bi pupula gouvernement ye juillet et PCA mbongo a évolué na musala wana. OK. Boende makambo ekoke liboso donc yangai yango wana ona koloba je ne sais pas si on peut ça opportunité n'a pas sa contact pour na association culturelle bilingue. OK, c'est là où vous en avez opportunité. Okay. Donc nani kana rappelé bato bazota la biso ya abonné bato tout bazana abonné à Congo Suisse Télévision na YouTube. Donc vous avez émission na bino Congo et réalité les loto yambaki Joseph Tibangu a expliqué biso entrepreneuriat mais esilité pour wana ezali vraiment sujet moko toko développer il faut vraiment to approfondir yango toko lobela mingi ba jeune oyo bazana souci ya ko entreprendre en fait c'est un peu ça les loto lobeli entrepreneuriat et na lingi ndeko na ngai apesa contact ceux qui ba on surtout bazana besoin vraiment ya ko joindre ye a babenga na numéro à Olobela vraiment. Voilà, merci l'homme d'État. Biso association culturelle bilingue, Montignon soit a besoin de contacter Biso na téléphone. Numéro na Biso ezali 0900 37 29 88. Na bandeli 0900 37 excusez-moi, je pense qu'écoute. Voilà, donc numéro Nabiso Zali Bongo, numéro on a coupé sa calamité 0900 37 29 88. Biso association culturelle bilingue, tous allez association Oyo, tout objectif Nabiso Topé Moussala Nabiso Zali na français promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes. Na linga les Ali Bongo komema habitude topé mon mesano ya kosala misala ko kokoti la biso intérêt topé bénéfice auprès ya ba jeune do pene ya ba jeune siège na biso za na bandal na lemba numéro 14 juste na bandal sok bandal bambole soko zui transport au commune bambole autour avenue lemba oko rejoindre biso topo bengi biso na numéro wana okozwa biso nga nazali bongo Oyabino, secrétaire et comme coordonnateur adjoint, il y a l'association culturelle bilingue. Oui, Kambami na monsieur Gauthier Kanda, Makassa en tant que coordonnateur national. Donc c'est un peu ça. Et puis on a remercier l'homme d'État de